mbote ya mingi na ba ndeko nyonso ya ana na Kongo na mokili partout bozali bandeko na ngai mbote na bino tozo profiter na moi mikolo lokola moi ezali tozo profiter na yango na koloba na lingala bandeko boyebi ke naza convalescent na belaki alors mikolo naza na ndako bakisi ba ordre ya ba médecin naza kotosa na vandi na ndako bandeko bo teniringa rigueur te na oyo na koloba mais na ko adresser mingi na libota oyo ngai bangole na ko senga bino bo comprendre nga surtout ba mikolo oyo ya bangole oyo basilikela ngai oyo bapesa ngai toli oyo baza présent en Angleterre comme na mokili mobimba na sengi bino vraiment bo comprendre oyo na koloba et puis to salela yango bongo ezali manque ya respecter mais bo comprendre que na belaki to naza na belaki ezali ko kozwa mutoni surtout olali ngana sala ka sport na ndenge na liaka bino boyebi mais d'un coup crise cardiaque sala milio donc lelo oyo na kwa ko zale bembe peut-être bosu bokundinga déjà puis bosu bobosani ngai mais bandeko na ngai nazwaki ba appel ya mokili mobimba batu babengi ngai bato balinga ngai baye ko visiter ngai ba oyo bakokomela ngai bakomelaki ngai bato bayebi nga même te bakomeli ngai seulement kozala ngole puis ba video na salaka bandeko na ngai par ma surprise moto moko abengi ngai kombo na ye Blaise na benga ye mingi tata leki Blaise parce que azali leki ya ex femme na ngai ya liboso na balaki Lili oyo baza na Angleterre bayebi ngai na koloba yango lelo likambo oyo etungisi ngai mingi mais nazaki na besoin na conseil ya bato nazwi ba conseil mingi mais ngai moko na komi na conclusion likambo oyo nasilisa yango bandeko tangu ngai na balaki mwana mwasi oyo na pesaki mbongo ya libala na pesaki nyonso to basengaki basali libala na Afrique to sali susu libala mususu awa na poto ba oyo bazalaki na libala ba video ezali ba photo ezali tina na laksa kote pona temps libala oyo ya poto ba photo na ba video ezali o bazalaki pare na ngai ya libala bino to boyebi yesu kezalaki nani na lingo tanga kombo na ete pona polémique mais azali mutu munene pare na nga bandeko na ngai tata leki ya ex na ngai aya na Angleterre tango aye aluki po aye banga amonanga amoninga bandeko banda amona ngai tokutana tokoma lokola ba camarade to monana ka toliaka to melaka ensemble ngai parce que tango ya ye to sito kabali na mwana na ye vous comprenez libala wana salaki inanete donc nayoka soni ya mwasi na balaki soni na kokenda ba détail te o ba yibi masolo mingi soni et ba secret ya famille na bango na parlaka yango te na linga même ko lobele yango te parce que ça n'a rien à voir to sala ki divorce ngai vie continue mais tata leki na yo wana Blaise zo bengi tata leki mais sikoyo na balobenga ye Blaise na kombo na ye tata leki wana sikoyo na longoli yango na lingi bat ba comprendre ngai ba oyo ba solaka na ye ba oyo pe ba vanda ka bolo ba mabe sur moi mwana mwasi wana na bokolaki ye na pesaki ye o na kopesa ye en tant que mutu na balaki kindumba na ye oya bozoba oya soni esalaki na divorcé soni
ndenge nazalaki kolala ye na lobate ndenge nazalaki ko vivre na ye na garder yango secret pour na respect ya bato respect na ye na lingi pete ke lelo na bimisa yango lisusu po mokili yoka yango parce que boko tika vérité ya likambo boko kende na makambo susu bandeko na ngai tata leki oyo nasalaka video na lobaka likambo ya liboso na lobaka na mwana mwasi na tango ya ye na lobi nazana mwana ya mobali azana ngola il faut na bengisa ye azala awa pena azala mukeme azala pena ngai awa mwana mwasi na loba jamais ye akobokola mwana ya moto mosusu wana parole na ye na lingi na insister enge penda mindondo na tikaki ba cause nango parce que ye azalaki mwana ya ambassadeur ngana azalaki mwana ya moto pamba mais ngai nazali mwana ya ba zombo donc ba para ba na possibilité ko leka tata na ye mutaki na politique azalaki ambassadeur mais likambo oyo tolobela yango jamais tovanda na yango tilelo au moment que je parle mokili zo yokanga ba para oyo ngai bazaki na possibilité ko leka ki ambassadeur wana mais lokola nazaki mwana ya moto pamba na ndako na ngai moko na koloba te parce que mwana ya ambassadeur est-ce que vous comprenez asala soni na senga divorce na continuer à vie mais tata leki oyo Blaise pendant 20 ans avant na mboka oyo alobaka mabe na ngai ye abotaka te ye abota te libala salaki moins de mois ya inane ye mabe ya ngai alobaka ngai nabotaka te ngai eloko esalaka te ngai soki makambo nini ya mabe ya ndenge na ndenge avandelaka tilelo na kombo na nga bandeko vous imaginez nga na ye likambo te makambo ya famille na bango na lobaka te parce que soki na lobi makambo ya famille na bango angola ye bien ye moko aza wana nana mona mwasi na ete na yebi ndako na ete atambolaka na ndako ya bato na yebite afaka koma na yebite soka za na bana na Angleterre bana na ye alakisa bato soki pe azalaka marié na yebite vi na ye na yebite azalaki na mutu moko petit na ye ya confiance comme na ye Yvon ya Congolais ya Brazza azali témoin oculaire oyo akoko témoigner na ndako na ngai aza koya ngai na bimisaka mbongo ya transport na pesaka ye mais mwana na ye ex vous comprenez ex femme mais ye na considère na bingaka ye tata leki oyiba difficulté ya poto atozanga esika kolala akoya akuta soki wapi kuna na makolo tango zonga pere leki soit somba transport ya une semaine otambola katam soki nzala oye ndako na ngai biloko ye ezali mais bandeko na ngai tata wana afinga kanga tilelo oyo mikolo na belaki denku na zui appel na monika fils be na yoki ke yo beli fone ya na ndako na ya kotala yo mais il savait que na ndako na ngana kokotsa yete bandeko biso bazombe faut ça la semblant j'ai accepté bon d'accord les camboté dans un ndako dans un ndako on a samedi je me benganga avant hier et je savais que na kokotsa na ngai yete mais asali nini tango na ndako na ngai oli abenganga benginga te tango komi na ndako na ngai oli a sonner numéro na ngai a sonner numéro wa voisin mususu ba kotisi ye denku na mulika porte la ngam bum 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 abi ba voisin oyo nini susu na ina porte bonani wana o ngai fils na funga bo kambe na tu nyime nani a kotisi o te na betaki porte ya voisin mais ba pesa ki numéro na ngai mukolo no benga inga mais pourquoi benga inga te kozoya lui il savait que na kokotsa ete kozomona motema mabendenge yango ezali malgré ça na kotisi na ndako na vandi c'est na offrir yoni ote masaka mila sote karati tia nini ya ndenge nini olingaki parce que ba tinyo so na saka nango na baba tena lingi na staleti na pesi bande kona ngai boyo ka ngai makambo oya yelaki biso de na ndako il me dit fils omoni
ngai ndenge naza boye nakendeki na église ya pasteur kosi nasambelaka nzambe alobaka na ngai omoni oza wana donc chance tika nayebisa yo oza wana oza na batak ngai namoni yango oza na batak ya grave na batak yo oza na yango omonika ndenge naye boye fils oyebi yo ozalaki na bambongo yango ezalaka soso te. C'est lui qui me dit ça. Fils, omoni ka ndenge naza boye omoni bambongo ozalaki nango bambongo ya kisi tala bambongo bakisi esila tala sikoyo ndenge yo okomi natuni mbongo nango ya kisi bakisi yango esila mais oui tala sikoyo natuni naza ndenge nini nakoma ndenge nini ya kolia eza te otali nga na ndako na nga omoni ke ya kolia eza te nazozangela eza nini oh non omoni ke yo o initiaki petit frère na yo kijo tala kutuleki na yo kijo akufa parce que bosakela bambongo ya kisi lokula kijo akufa nga ndenge na ye boye yebisa ngai tokosambelela yo nakokende pa ya kosi aza koexplike nga na kati ya ndako na nga omoni ozoki na boso AVC na AVC obiki ngai nazwa AVC jamais na vie na nga nayebi te soki nga nazwaki AVC na mokili oyo soki moto azali témoin amonaki no nga nazwaki AVC to akenda na nga na hôpital to ayebi hôpital nakotaki to amonaki ngai aye na ndako na nga amona nga na AVC moto wana abima alobaki no moto oyo azwa AVC nazwa AVC jamais na vie na nga aza koesise na miso ngamine pelele ngai nazwa AVC mais non ozalaki na AVC awa bato bali kotala yo tala sikoyo olingo kufa ozwi crise cardiaque nazotala ye na miso tovandi na kati ya ndako na nga nazotala ye nazwi crise cardiaque mais oui batak eza partout na partout il faut yokeba bakisi oza nango fo pesa yango ngai nazo bakisi naza nango napesa epai ya ye asambelela ngai nakenda bambongo otala bakar bambongo ozalaki nango sikoyo ezalaka soki esila mais ngai nayebi te ke ngai kolo ya nzoto ngai kutu nayebi te ke nakenda bambongo na poto ngai kutu nayebi yango te ngai moko kolo ya nzoto nayebi kutu ke nakenda bambongo mais ngai nazalaka organisé seulement ngai toujours na travailler musala ya nasalaka toujours na bacompagnie parce que ngai nakendeki classe mwasi na ngai nabalaki ya mibale azalaki na étrangère azosala na tribunal donc tozalaki na des bons salaires tozalaki na ndako ya monene nous étions seulement organisés donc tokosoma voiture ya kitoko tokozala na ndako ya monene c'est seulement ça tozalaki na des salaires ya bien sikoyo ngambo na nga oyo ya kisi euta wapi d'ailleurs mokolo wana ntango alobi esalamaki ke mokolo wana nalataki montre oyo nade ndako na ngai botala yango laka sabini yango nalataki montre oyo botala yango montre oyo ezali na loboko na nga nakakisa bino yango montre yango yango oyo nalataki mokolo wana na ndako na ngai montre yango yango oyo oko kotanga yango yango oyo montre nalataki montre oyo ça m'a coûté 6400 livres montre oyo ngai mutu naza na mbongo akisi mokolo wana ye kotala ngai akuti ngai na montre oyo na loboko na ngai montre oyo nalataki natuni epe ale ngai naza mutu bakisi donc bakisi na ngai ti lelo na babiloko ngo oyo ya kisi ya mbongo kisi ezalaka kaka parce que mbongo kisi eumelaka te ndenge nayebi nayebisi epe leleki na montre oyo pese ya kisi kaka na mbongo ya kisi pe leleki Blaise pardon montre oyo tala mikanda nango yango oyo nalakisa yo omoni mikanda nango yango oyo nakolakisa nani nango yango oyo
tala yango omoni tala date nango le 22 avril 2001 tala yango omoni na tia omona ngo bien date montre oyo esombama oyo certificat na yango omoni yango oyo manuel nango fa bloko nango ni surtout yango oyo facture nango kutu na luki yango perdre batante yango oyo donc ezalaki mpona lakisa yo certificat nango yango oyo le 22 avril 2001 date nango eza wana nasomba yango 6400 livres na valeur wana nasomba yango na élégance et charme 76-78 avenue des Champs-Élysées Paris hein? Numéro nango ezali 01 42 89 39 06 75 008 Paris série à montre nanga série numéro série 407 709 856 série à montre omoni nakoko lakisa yo ebele oyanga nakoko lakisa yo ebele Blaise nazala na kisite ngai nazali bouddhiste mais nazala na kisite est-ce que vous comprenez nga nyoso tu ona za nango oyo zai ko mona nanga nazala nango tilelo donc ata moko elongwa na ndako na ngai baya ko yibaka mosusu ba yibate mosusu ba bomaka je me souviens tango ye na ndako na ngai avant au kende ya kolia zanga beso ya kolia ba sali le bloc le ba sali le semuri ya munene na fumbara wa kayabu ole oyaki na 15h olonginda ko na 21h30 je pense donc olia kiti 21h30 okay Blaise ngai moto oyo nazali ko pesa bambongo ya transport oyo ko talanga na ndako na zimbongo ya transport na pesi Blaise ezali ngai oyo ko yako passer journée na ndako na nga ole na ko rappelle likamoko miko elekaki nazaki na ndako ti John Madiaba ko talanga to vandi to sololi denku to zoki appel moko ya Yvon Kuba Yvon ya petit ya congolais à Brazzaville oh Yvon ngamino Yvon comme en français Yvon azongi en Angleterre azola le père Dokis ti John na micham témoin John nous a dit témoin abengi ngo photo ifugo ya awa oza awa na Dokis pona nini yango ote asa besoin na yo nani yango Yvon tolongwe ndako tokeiti kuna epa ya Dokis tokomi kuna Yvon a lobby devant Dokis devant Tiu John nous a dit a lobby na mbula oya vandi na Angleterre muto asalisa ye ezanga na Blaise oya kwa finganga alobi asala ki cop soki cop ni asala soki 5000 azana 100 livres alinga kabelanga alobi moto oyo azokende ba cop akabeliye 1000 livres zakinga ngai soki na tena cop na mutu paf soki ipisi mbongo ipisi so 5000 4000 nazo ata mususu 1000 livres na kabeli moto 800 livres na pesi poza la kinanga ngai nazala na kisi ya mbongo te naza matadien nga naza na courage moko yo yebite Blaise oyebi basi oyo nga na bimana bango nalingi koloba te ndenge nazolala mwana na yo nalingi oyebisa yo te Blaise ngai nazali cheval na sexe naza cheval naza na pema mulai parce que nasalaka sport ya mingi naza na pema mulai Blaise mwana na yo oyo moni kinga nazali kobota te
Follow tout na ye. Mais basi oyo ngana bimana bango oyo yebi. Otuni bango te. Blaise. Mais zwa mwasi na yo. Mwasi na yo pesa ngana meka. Mais mwasi na kokima yo no? Mwasi na yo akokima yo. Yo bala ye soko za na mwasi pare na yo kaka. Mais mwasi yango boti bana boni. Mais pesa ngai na roboti lo ye. Blaise mingi bazana poto bofana botonga ngai ba boteli na poto. Soki poto tembele ba robota te. Oyebi ke ngai na longola zeme liboso laki na 16 ans. Blaise nazo bisa yo. Zeme liboso na 16 ans ngai na Afrique na Congo. Parce que mbongo wa parana ngai ngam na zako gérer yango. Ngai nga lene ya libota. Donc ba mbongo na ba banque na port ba masoyi ko kanga c'est moi. On a za mbongo na maboko. Donc ndelo so bolo boye matadi so bala matadi masoyi kanga. Na sana bato ba koli na ngai na bazana ba poste na Congo. Ngai na tangi na ba interna na tangi na bana mikonze bele majorité ya bato batanga na bazaba mikonze. Na otela ba kombo ya bato batangi na ngai. Bazana ba poste na Congo. Na yuko tu moko na yuko mavambo. Alingaka teka ateki mabele ya pont. Ndenge na yuko na ngai. Le directeur ya pont Marshal. Bele ko tuna ye. Na tanga na ye. Ngai capitaine ya classe. Tuna ye muzomo zoba da ndenge nini? Tuna ye. Kaka Jean-Claude Mavambo directeur ya pont Marshal bo tuna ye. Na tangi na ye classe mo ngai capitaine ya classe. Na moni Philo aza awa. Akoma awa na Angleterre. Philo aza awa na Angleterre. Comptable général ya ba Congo mobima soki ya NS soki ya NHS soki ya nini ya INSS soki ya nini soki ya National Insurance Company na bino. Akoma awa na Angleterre. Na tangi na ye capitaine ya classe ngai. Donc nasana ba Congo ebele ba kontikuna na Congo wana na tangi na bango. Bana ba mikonzi bele na tangi na bango kuta na sona bata santu na tangi na bango na talambanza imolu à cette époque. Blaise ngai naza bengu Blaise na lingi na yebisa yo ko banda lelo Blaise ko banda lelo ba mi colonie surtout ya bazombo bomoni et comme plus de 20 ans na respectaka ye tata leki na kabelaka ye na contribuer même na vie na ye atozanga esika kolala ndako na ngazo ya kolia ngai na beli azio bisa ngai ngana zo bakisi ona saka nango na pesa ye parce que na mbongo bakisi alobi même na kombo ya Petit Kijo bande ko na ngai est-ce que vraiment Kijo akufa na mbongo ya kisi na tuni bino bangole bazali na poto na Angleterre Petit Kijo azaki na mbongo ya kisi wana petit frère na ngai okoya na ndako na ngate oya koloba na ngai ke Kijo akufa ikutu parce que tozaki na mbongo ya kisi nga na introduisaki na kisi bandeko na ngai nazi ba conseil ya bato ebele ke tika kaka eleka tipo wana aza bavard je comprends aza bavard na boyi ki bavard ya mutu te mais ko créaka ba makambo te Blaise makambo bino ko solo la na père Molangi menga na yoka ngo ekomela ka ngai père Molangi zo AFC ngana bisu AFC akeko bala muswahili menga na yebi ke no mwasi wana zali camarade ya Nana est-ce que yebi ke no Nana zaki mwasi na ngai yebi ke kala bimaki na yebi yango te Nana ti lelo alandaka ngai ti lelo oyo oyebi bosi bani badandaka ngai Vivi soki cousine yo pro la Vivi yango na yo na kanda mais tuna ye ayebisa yo ke mobali wana za ndenge nini how c'est que moi mais les messieurs l'angolais là c'est un cheval
ngai vraiment ndenge na vivaka boye nazalaka bato respect ngai na mankaka bato Blaise, enough is enough. Na pesi bino temps, bofingi, bomulinga na lobaka na ngate, na vanda kimia. Soki na lobina lobaka ma famille na bino me okoleba ngai parce que nazana ba secret beli na koko dévoiler ya famille na bino. Ko banda na ba kisi, ko banda na kindoki, ko banda, Yozo kofinga ka ngai. Mais Lili abot akiko bana mobali ya kuluki ya Blanchard. Blanchard azaki mobali ya Bena. Alors la McDonald's en France était. Bozo komisa ye azali directeur na McDonald's, azalaki superviseur na McDonald's. Vraiment, soki moto aza superviseur na McDonald's azala mutu munene. Na kutana na Blanchard awa na Angleterre, Blanchard azozangela. Ayeko luka ngai ndeko na ngai na defsanga quelque chose nazana Italie nazangi mwa ticket. Mais ngai moto oyo asalaki mabe ngai ke ex na ngai au ke les vacances na ndako na ye parce que ye abalaki late mais azoka grand frère na ye azubi bana mwasi na ex na ngai avant na Suisse mais yimta boti ne bana te ke leki na ye alandi ya mwasi aboti na leki ya mobali ye moko grand sœur aboti na grand frère donc leki mibale ya bande ko mibale ya basi baboti na bande ko mibale mibale leki aboti na leki ya mobali et ye kulutu ya mwasi aboti na grand frère mobali bolobaka yango te bovanda niye na yoki mama mingi parce que babisika ke non mama ya Lili auti kokufa il fallait lelo ayoka oyo nga na lobi Blaise yoka nga malamu banda lelo bamikolo misu ya bazombo boyoka nga Blaise soki tokutani nga na yo jamais ko oser ko stekisa nga yo ko pesa nga susumbote jamais oyebi libota oyo nga te yo oboto na matadi no nga nazali neve ya Gomboti soki baki Gomboti te tuna ba vie ma vati ku visi tuna ma dilu basi ba kufi tuna oyo grand guitariste oyo nani Maika Munan tuna ye est-ce que vous vie Gomboti tuna batu oyo bazaki ba vie ya kala matadi boyebi vie Gomboti wana ndoko nanga tuna boyebi mère Sophie Albitre wana mère abotinga tuna boyebi Mozindo wana suka ba mère Blaise omoni kuma ya libota wana ngamu nazaka na ngoso so na kosi yo tuna Lukau vie William omoni kuma ya libota wana ngamu natambulaka nango donc ngai na kozwa ngo na pesi na mwana tona bakoko oya ngai bakulute bazombo mokolo yo kokutana ngai paye na bazombo mususu kopesa mbote te bazombo na baye banini kino soto pesa ba mbote yazi mbote te boye bageno soka meki okobetama Blaise donc na pesa ki yo temps na libota na bino bayeba mokolo komona ngao ye fils okolala secret ngo to yebi yango tokobenga mbila po nini mutu wana bamakambo na ye beba musala te toyebi yango okobetama okosumba okosuba ngai na kobenga mbila ngai ndana kola mutali boso na ko porter plainte contre yo ba oba yebaka te soko teti mutu vandisi ye okobenga mbila oporter cas oporter plainte o se défendre comme ça yepe aluka moyen de défense na ye. Donc moto oyo ezaka mutu liboso ya ko porter plainte azaka bien avantage. Blaise d'abord ko benga yo Blaise sikoyo qui peut aller na longoli yango na gardons pour un long moment ndenge bo vanda ka
koloba komona ngana ba dokis na ba père mulangi père mulanga sa zo AVC avanda kuna na mona ki zo seka dokis o dokis soki masuki ya bela soki akota soki ndenge nini ozo speaker ngana zo yo kaka ce qu'on a ici yo plus jamais mon koloko meka lisusu na mona yo pesa ngai mboto sekisa ngai okubeta bana miso bazombo okubetama e mozombo oya ko meka ako chamu noko na mabele ako landa yo oyoki nga Blaise nga naza tumitangwa nga ngai naza anaconda nga oza video na lobi yango lelo peut-être na bomba kana ngai e ba zombo mingi bayebi na bango yango tuna luka waza mwana matadi yebi libota yo waza mwana matadi yebi libota nga naza matadien ngai naza mbengu matadi zo yokanga Blaise soki na simbi yo na bilamba okolongola ngo pesinga e moko na ko beta yo avant na pesa moko na ko tuna yo Blaise omoninga il faut talanga nelongi na tuna yo siko moninga avant na kende oyoki nga Blaise oyaki na ndako na ngai oyi ko loba na ngai na pesa ki yo temps ba tani surtout na pesa na kipaka na ngai yo te na répondre yo lelo pesa suka e ba kulutu nyonso oya bazombo oyo na respectaka boye ba genga na ko bongwana na ebisi bino lelo mokolo oyo yeke kozala epai yo ba ezala matanga ezala makambo ebembe ki akobosa na pesi nga mbote na kolalisa ye oyo to akoloba akolala na mabele lokola ye soki esalami te na boyi koloba oyo ya mabe na yo parce que yango boyi kisaka nsima na ngai omoni kuti yango ya lobaka Blaise oza dimi oyoki soki na simbi yo oza na ide te foti te bapoto toya me toleka nzela kanga na machine de guerre omoni batoli opesaka babakeni yo andele tika bato mosusu tala moto totombolanga Blaise nga na kobeta yo oza na ide te olimbisa ngai na suki awa plus jamais oyoki imbécile moko boye